parvenu que partager mon temps, c'est où encore son côté. Comment partager le.
chers parents, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre le programme que nous avons débuté depuis hier avec la veillée mortuaire. Et c'est ce matin que nous arrivons à cette étape d'hommage en présence du corps inerte de Isa. Les gens, pour des raisons multiples, se déplacent, partent, circulent d'un mouvement à un autre. Mais il est des départs qui laissent des traces indélébiles. Et le départ de Isa fait partie de ceux-là. Isa n'était pas qu'une femme, elle n'était pas qu'une amie, elle n'était pas qu'une mère, elle n'était pas qu'une épouse. Elle était un pilier de toute une communauté. Elle était le phare qui guidait tout un clan. En elle reposaient les gages de la réconciliation de plusieurs membres de sa famille. Et ce que je dis, ce n'est pas qu'un beau discours, c'est vraiment de la réalité. Nous allons tout à l'heure nous succéder l'un après l'autre pour dire au revoir à celle qu'on a chérie, pour dire au revoir à celle qui aujourd'hui ne pourra peut-être pas réagir à nos émotions, à nos pensées. Cependant, nous avons la ferme conviction, par-delà nos croyances chrétiennes, nos valeurs et notre éducation africaine déjà, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous savons qu'au-delà de l'arme, nos souvenirs, nos pensées et notre union dans la prière, Isa, nous espérons que cela t'atteindra. De là où tu es, certainement, tu nous vois pour te rendre hommage. Dommage, si nous n'avons pas pu peut-être te le dire aussi expressément avec autant d'émotion de ton vivant. Malheureusement, la nature humaine est de comportement, mais ce n'est pas une faute. Isa, tu vas nous excuser pour cela, mais nous t'avons chéri, tu le sais. À chaque événement, nous te l'avons rappelé. Nous sommes africains. Par notre comportement, par notre attitude, nous avons voulu te dire que nous avons t'aimé. Nous t'avons aimé. Et si nous sommes ici, c'est pour te réitérer cet amour. Malheureusement, c'est peut-être pour la dernière fois. Le reste se passera dans nos souvenirs, qui seront maintenant les théâtres de cette vie que tu as vécue. Oui, tu as vécu comme une soldate du Christ. D'ailleurs, le groupe auquel tu appartenais s'appelle Légion. Ça rappelle ces regroupements, ces régiments d'armée. Tu as combattu pour l'Église. Tu as combattu pour Marie. Tes enfants réunis, tes petits-enfants, ton époux que tu laisses veuf, tes amis que tu laisses sans amis, sans appui, sans une épaule où verser ces larmes secrètes, qu'on dirait, car vous, on a entendu les témoignages hier. Aujourd'hui, Isa, de là où tu es, regarde-nous et accepte que l'on te dise bon départ et va en paix. Je l'avais dit hier, aujourd'hui c'est un jour triste, on ne doit pas faire l'autruche, on ne doit pas se le cacher. Il faut qu'on l'assume, une tristesse assumée vaut mieux que celle étouffée. Mais au-delà de cette tristesse, il y a un espoir, c'est lui que je venais de décrire tout à l'heure.
Nous allons donner le programme rapidement parce que nous courons aussi derrière le temps. Après ce petit mot, nous aurons une petite séquence musicale. Et nous allons également, après la petite séquence musicale, rappeler la biographie d'Elisa. Nous l'avons fait hier pour ceux qui étaient avec nous à la veillée mortuaire. Nous allons le refaire encore aujourd'hui. Nous ne cesserons de le faire, peut-être, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on le fait à l'intention d'Elisa. Il y aura les recueillements et les dépôts des gerbes de fleurs, mais avant les recueillements et les dépôts des gerbes de fleurs, nous aurons un mot de la famille, que c'est lui qui a été préparé, désigné pour cela, se prépare dès cet instant. Après les recueillements, nous aurons la messe des requiem, suivie des absoutes, et prière de clôture. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Nous allons passer
Bonjour encore une fois de plus à tout le monde. Nous réitérons notre bienvenue à ceux qui nous ont pris des cours, qui viennent d'arriver tout à l'heure. Nous allons procéder à la lecture. Nous allons donner la lecture de la biographie de celle à qui nous rendons hommage en ce moment. De son nom, Nzeba Wambombo Victorine est très affectueusement appelée presque par tous ses compères Isa. Elle est née le 1er avril, un certain 1er avril 1946 dans la ville d'Elikassi. Elle était fille d'Mbombo Lukusa Alphonse et d'Ngalula Meta Bernadette, tous deux décédés. Quant à ses origines, Isa était originaire de la province du Kassai oriental, dans le groupement de Bakwaka Longi, elle-même plus précisément Mwenakalala Wamuchibala Mukojila, Mwenampenga. Isa était la 5e d'une fratrie de 19 enfants, dont 10 sont encore de ce monde. Isa avait 8 enfants, dont la plupart sont ici, 28 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Isa avait connu très tôt, il y a longtemps, parce qu'elle est née en 1946, chose qui était quand même assez peu commune à cette époque. Elle était monitrice à l'école Saint-Benoît à Likasi, mais également secrétaire à l'école primaire Jaziri, école primaire catholique à Lubumbashi. Elle rencontra et se maria à monsieur Fernand Luteke Lukusa, très éploré en ce moment, vous pouvez le deviner. Et ce fut à Likasi même qu'il a vu naître, qu'elle a rencontré M. Fernand Luteke le 19 février 1965. Ils se lièrent par le lien de mariage. Et donc, jusqu'à l'heure de sa mort, le couple avait accompli 59 ans de mariage. Isa était une chrétienne que l'on peut qualifier de première heure. Son dévouement pour l'œuvre de l'Église est reconnu et témoigné par tout le monde. Elle était, comme je l'avais dit hier, je vais le répéter, si vous voulez bien, une sorte de rat de sacristie. Sa vie, elle l'a vraiment passée dans et avec l'Église. L'Église catholique, bien entendu. Elle a commencé, par exemple, depuis son Likasi natal, comme catéchiste scolaire. Elle encadrait également les personnes, des jeunes qui se préparaient au mariage, les fiancés et même ceux qui étaient avant cette étape des fiançailles. Elle fut très tôt légionnaire à Lubumbashi, mais également à Kinshasa où elle a passé la dernière partie de sa vie. Elle a été également maman Moyangeli pendant 9 ans dans la CVB Bolingo. Elle a été, je le rappelle aussi, depuis Lubumbashi, lectrice, mais également à Kinshasa.
Et le 29 août dernier, elle nous a quittés. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Voilà comment on peut donner en quelques lignes de ces qualités la biographie de celles à qui nous rendons hommage en ce moment. Merci. Mais avant de passer à l'intermède musical, je rappelle encore le programme, que le tout va se clôturer avec la messe des requiem et les absoutes. Après, il n'y aura plus aucune activité. On va lever le corps pour l'inhumation au cimetière de Gombe. Ça ne sera plus au cimetière de nécropole entre terre et ciel comme préalablement prévu. Nous demandons également à ceux qui souhaiteraient fleurir Isa de venir s'enregistrer parce qu'on s'en tiendra de manière très stricte à l'ordre qui va être dit ici. Que se prépare le mot de la famille de la part de la personne qui avait été prévue pour cet effet. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, la famille, nous tenons à vous remercier avec mention particulière par rapport à cet acte que vous venez de poser. Depuis sa mort jusqu'à ce jour, on vous a vu. Ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu se souvienne de vous. Quant à maman Isa, elle est venue, elle a vécu, elle a vaincu. Et aujourd'hui et maintenant, elle vit. Et là, c'est pour l'éternité. Un verset dans la Bible que j'aime dans Psaume 116, le verset 15 nous dit ceci: elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux-là qui l'aiment. Elle a aimé le Seigneur. Aujourd'hui et maintenant, son corps a du prix aux yeux de l'Éternel. Là, je voudrais te demander, ensemble avec moi-même, parce que nous vivons, qu'on aime l'Éternel. Et ce jour-là, notre cadavre, notre mort aura du prix aux yeux de l'Éternel. Tout ce que nous pouvons dire, merci, et que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Isa, se souvienne de vous. Soyez bénis. Merci. Bien-aimé, je suis très béni par ce moment de catalogue. Et lui, c'est mon élève qui a informé son corps. Lui, vous le ferez de vous. Vous bénir.
sera au même moment. Viendra le tour de la famille Bakachala Freddy, la famille Nsiala. Ça sera également le tour ensuite, après la famille Nsiala, Bamama Mibonza, la famille Chilumba, la famille Louteke Crispin, la famille Dr Kabamba, CNCS Direction Urbaine Sud-Est. Viendra le tour de l'association Agika 92. Et puis, ça sera en dernière position, en avant-dernière position, nous aurons la famille Maître Azarias Rouberois. Après la famille Maître Azarias Rouberois, le cabinet Rouberois. Et enfin, la série sera bouclée par la famille de la défunte, selon cet ordre, les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs, beaux-fils et enfin belles-filles. Merci beaucoup. Nous allons suivre cet ordre-là. Donc nous allons commencer par les légionnaires du présidium Mama Wabolingo. Après les légionnaires, il va falloir que se prépare le CVB Bolingo. Musique s'il vous plaît. Avancez, maman, avancez. Avancez, maman. Après les mamans légionnaires, CVV Bolingo. Après CVV Bolingo, nos amis de Flag. Nos amis de Flag peuvent déjà se mettre en rang derrière CVB Bolingo. CVB Bolingo, tokomi na tour na bino ya kokende, toke na Lombangu. Après CVB Bolingo, ça sera Flag, les amis de Flag. Et après Flag, les anciens du lycée Twendele et de Lubumbashi. Couple Mbokolo. Couple Mbokolo. Après les couples Mbokolo, suivront nos amis de Flag. Après Flag, les anciens du lycée Twendele et de Lubumbashi. Direction urbaine Kinshasa Nord CNCS et Révolution. Vous pouvez déjà vous apprêter pour faire le temps. Si la confusion est là.
La direction urbaine Kinshasa Nord CNSS et Révolution. Après, nos amis de CNSS, la famille Bakachala Freddy va passer. Donc, elle peut déjà s'apprêter. La famille Bakachala Freddy. Leur belle-mère. Leur belle-mère. Après, le couple Olivier Kipoulou qui s'apprête, le couple, la famille Siala. Le couple Olivier Kipoulou. Après le couple Olivier Kipoulou, ce sera la famille Siala. La famille Siala. La famille Siala, si elle n'est pas prête, absente, elle est absente, ma maman mi bonza, ma poussana. Ma maman mi bonza. La famille Chimunda peut déjà s'apprêter pour qu'on gagne du temps. La famille Chimunda peut déjà s'apprêter, s'aligner, déposer des herbes de fleurs. La famille Chilumba. La famille Louteke Crispin. La famille Louteke Crispin peut déjà passer pour déposer les fleurs. Avancez sur nous. Famille Chilumba. C'est toute la famille Chilumba de passer déposer sa gerbe de fleurs. Après la famille Chilumba, c'est la famille Louteke Crispin et elle peut déjà s'aligner. La famille Louteke Crispin. Kabamba. Docteur Kabamba. Maintenant, c'est le tour du docteur Kabamba. Le docteur Kabamba, CNSS, direction urbaine sud-est.
sud-est, Légion de Marie, Notre-Dame de Grâce. Légion de Marie, Notre-Dame de Grâce. Légion de Marie, Notre-Dame de Grâce. Les malheurs atteignent souvent les justes. Oui, par maman, Légion de Marie, Notre-Dame de Grâce. Après, Légion de Marie, Notre-Dame de Grâce, la famille Ngoutier se prépare. La famille Ngoutier se prépare juste après Légion de Marie, Notre-Dame de Grâce. Nous appelons la famille Ngoutier. La famille Ngoutier. La famille Ngoutier s'appelle la famille Bérois. Elle sera représentée par les couples Olivier Kipoulou. La famille Maître Azarias Bérois représentée par le couple Olivier Kipoulou. Après la famille Bérois, nous avons le cabinet Bérois également qui s'apprête pour son début. Le cabinet Bérois juste après la famille.
les voisins des Patrick. Rapidement, nous appelons les voisins des Patrick pour déposer leurs gerbes de fleurs. Des Patrick, ils vont déposer rapidement leurs gerbes de fleurs. Et se prépare la grande famille Mukeke. La grande famille Mukeke, en commençant par les enfants. L'enfant, famille Luteke. Vernon. Après les enfants, ça sera le tour de petits-enfants. kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mitumo mpe tozwaka biyano te liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eyi ekipe fite na yo te omonana ezali mokano na lisa liwa ezali liwa tokomonana lisusu elongo na Yesu komonana esili te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu. Les petits-enfants de Isa. Appelons les frères et sœurs de Isa, de maman. Ah oui, c'est kazi yako Isa. Isa wetu anaenda. Isa anaenda. Papa, La famille de la défunte, les frères et sœurs. Juste derrière les frères et sœurs de la défunte, se prépare le beau-fils de la défunte. Les fils de Isa peuvent déjà s'aligner pour disposer leur jardin. Mama Bénédicte, le beau-fils de Isa peuvent déjà s'avancer pour déposer leur jardin. Après les beaux-fils, demandons aux belles sœurs, aux belles filles de Isa de s'apprêter.
on pourra s'apprêter. JICA 92, Association des juristes à sa part, 1992. L'association des juristes à sa formation C'est ici que se clôture le dépôt des gerbes de fleurs. Nous disons merci à tous ceux qui se sont adonnés cet exercice qui témoigne de l'affection et de l'hommage à rendre à Isa. Et donc, après juste ce dépôt des gerbes de fleurs, ça sera la messe des requiem et les absous. Merci beaucoup et restons dans l'attitude de la prière parce que la messe va devoir bientôt commencer. Merci.
Bien-aimé, shalom.
Alléluia. Nous allons à présent nous lever pour le début de la messe. Ukombo ya tata ya mwana elimo santo. Bolamu ba mokonzi wa biso Yesu Kristo. Bolingi ba Nzambe tata pe bondeko elimo santo. Bozala na bino bansolo. Bandeko ba Nzambe boboto. Bondeko. Tosangani mpona kotondo Nzambe botondi. Mpona likambo Nzenga apesaki biso na bomoi ya mama ya biso Iza na nyonso apesaki o mama na libota ndeko na libota mokristu monene kati ya eklezia. Kasi tozali awa mingi mpenza mpona koloba na ye merci pour sa foi, ce testament extraordinaire atikeli biso. Elle était en train de vieillir, elle était en train de fructifier toujours. Et maintenant, pour ça y est, la misa, et la coupe de Jésus, c'est ça. C'est témoignage de vie. Yamana bandeko, tuko ya masumu na biso pote tobo ngokulea na motema molamu lipatile ya mokonzi. Nandimi te na sali mabe. Omiso mabino bandeko na sumuki mingi na makanisi na maloba na misala e na kuziki masengisi mangai solo na mbili masali mabe yango wana na kufulia Roho Santo banjelu na basantu banso na bino bandeko banso bosando ya mokonzi pola Nzambe wa bokasi bonso ayokela biso mawa alimbisa masumu na biso akamba biso bomoi balobiko. Mokonzi oyokela biso mawa. Mokonzi oyokela biso mawa. Kristu oyokela biso mawa. Kristu oyokela biso mawa. Mokonzi oyokela biso mawa. Mokonzi oyokela biso mawa. Mokonzi azala na bino. Mama biso Iza oselelo ayambaki yo mpe atiaki motema na yo oyingisa esika wa mboka esengo ya lobiko tokobondela bongo mpo ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso siko. Tokoki kovanda. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit: je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et les poissons, qu'elles soient sculptées dans les rocs pour toujours. Je sais, moi,
que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière du monde. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur. Mokonzi azala na bino angwela molokola santo yohani akomi Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean, au 11e chapitre, du 32e au 45e verset. Veuillez vous asseoir. Lazare, l'ami de Jésus, était mort depuis 4 jours. Dès que Marie, sa sœur, vit Jésus, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que le juif venu avec elle pleurait aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir Seigneur. » Alors Jésus pleura. Le juif se dit, « Voyez comme il aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, voilà déjà 4 jours qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire des cieux. Aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. bandeko baba nzambe boboto bondeko alleluya nani mokonzi nani mosekrisi tobetele maboko na milolo
Amen. Nous sommes là pour célébrer la vie. Et dans les Marathés, l'Église catholique ne célèbre pas la mort, célèbre la vie. Dans l'Église, il va y avoir des surtout à Kinshasa, il faut bien bénir de l'autre, il va y avoir nous venons prier les morts, mais c'est des morts. Et bien, le but que ça va courir, c'est ça, il va y avoir que ça va courir, parce que l'Église n'a jamais célébré la mort, l'Église catholique. Elle célèbre toujours la vie. Et nous pouvons nous appuyer dans la Bible. Quand Moïse a commis devant Buisson Ardent, Moïse a dit ici, il risque de bouler. Qui m'a envoyé? Et vous voyez, réponse est et nous, le Banabango, je suis. Mais à partir d'ici, pendant qu'il est, Dieu est en train de décliner son identité, à partir d'ici, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand Dieu dit ça, Abraham, Isaac et Jacob, le temps de Moïse n'est pas le temps d'Abraham. Mais Nzambe na identité na ye, azali ko décliner à la cité, les yeux d'Nzambe, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand la Bible a mon point à mon clairement, je ne suis pas le Dieu de mort, mais je suis le Dieu de vivant. Et donc l'Église avait déjà compris, l'Esprit avait aidé déjà l'Église à comprendre que celui qui meurt dans le Christ, ce n'est pas mort. Il reste vivant dans le Seigneur. Et donc il y a un obusonné awa, surtout quand la maman a gardé Bolingo Isa, je ne vais pas célébrer la mort. Je viens célébrer la vie. Je vois cette peine, vous voyez que moi à Bangomba, vous verrez l'escalier, les alliés pour la Bokota, vous êtes obligés d'avoir l'escalier. Et nous avons peut-être au moins une femme qui a des problèmes avec ses pieds, mais qui tient à aller retrouver son Dieu le matin, à ce matin, difficilement, mais toujours, surtout, et j'ai aimé l'image autoché à Soukaye, le sourire. Les gens nous sourient, son côté à saler l'on côté le côté, mais tu sens qu'on dit à son menacé, quand il y a l'onguille, le vélo qui est et maman Isa, c'était une grâce pour elle. Toujours ce sourire-là. Et ça va nous manquer, ça nous manque déjà. Au moins, la musique a un sourire, comme à l'aigle de la voix Matoumoli, à nous voir que l'on va voir là. C'est qui m'en parle? C'est cette ambiance-là, de cette ambiance-là, vous vous retrouvez dans l'église, vous priez. Et quand vous terminez, vous l'entendez comme je l'ai dit, comme il nous appelle souvent. Et moi, en tout cas, j'ai recevais ça avec beaucoup de joie, puisque tu te sentais enveloppé par grâce mon maternel, mon fils. Et quand elle dit ça, tu sens que ça sort de ses trucs. Mon fils. Elle se repose en paix. Oh, biso madame la biso ba Christ, et ça l'habité de l'Iran. Et tenir l'émotion, les allées tolérer. Et toujours les là. Nous avons pleuré. Et nous sommes en train de pleurer. Il y a autre point, on a peu de temps que ça me tape que nous. Non, ils sont les là, on parle. Et il pleura. Il y a maîtrisé puissance à l'Ivoire. Allez, mon gars. Nani a voté ça, il mon fils. Nani a voté le misère, c'est moi. Elle est partie, ça nous fait mal, nous pleurons. C'est normal, c'est pas païen. Mais moi, mis sur l'angaï, en tant que les alliés, fait le col à mon pagano, et ça n'a sens de mon côté. Je sais que le Seigneur nous montre dans l'évangile que nous venons de suivre. Allez-y, pour la santé. Toute séparation est douloureuse. Même les quoi à profiter. D'ailleurs, à Kenji, les commissaires à Ypel, les topés, vous pas ensemble. Le fait que tu seras bien avec la personne, ça va te faire moins un vide, moins un déséquilibre. Et là, maintenant, nous savons qu'elle est partie pour l'éternité. Et nous sommes restés. Nous
enfant qui pleure. Mais Jésus pose la question. Après avoir pleuré, où l'avez-vous déposé? Où l'avez-vous mis? Amen. Bishopé, si ma là, nous adressons à Jésus. Et au-dessus du maman, la mission Victorine, le Seigneur te répond dans la Bible. Il te dit, là où je suis, mon serviteur est là. Or, Jésus n'est pas dans la mort, il est dans la résurrection. Et comme il est dans la résurrection, c'est que cette dame qui est morte dans le Seigneur est dans la résurrection. C'est pourquoi nous venons célébrer la vie, nous savons qu'elle est vivante. Et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné cette foi. Si Dieu me permet de vieillir, grâce Seigneur, laisse-moi continuer à crier ton nom. C'est le plus beau cadeau. Ce que tu as là déclare, ça va. Et quand tout décline, il y a une seule personne qui parle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons laisser maman là. Malgré tout l'amour que nous lui portons, nous allons rentrer. Il y aura des gens qui vont aller. On va commencer à boire. On ne se sépare. Elle sera malheureuse. Ceux qui attendent la pensant que la vie s'arrête ici. Mais quand nous sommes au Kende, elle ne sera pas seule. Il y aura quelqu'un qui va rester avec elle. L'ami fidèle, il s'appelle Jésus. Ce message, ce petit message que je vais arrêter de moment à l'autre, c'est peut-être par concours de circonstances. Tu n'as pas pensé écouter cette parole. Mais le Dieu qui a fait de moi prêtre, j'aime l'appeler le maître des temps et des circonstances. Il savait que tu allais être là à m'écouter. Mon frère, ma soeur, mon pépé. Même temps que vous reste dans le Christ. Puisqu'il y avait des gens comme dans le Banaba Christ, toujours. Quand vous vous réveillez, vous devez citer son nom. Puisqu'il faisait la une. Avant de dormir, il faut que tu aies mais les logos, mais si tu as la poubelle, il y a histoire. Il n'y a qu'une seule personne qui ne peut pas entrer dans la poubelle de l'histoire, il s'appelle Jésus. Puisqu'il a été, il est et il sera éternellement. Alors, si vous reste dans le Christ. Pour que le Seigneur soit debout dans ta vie. Quand tout décline, Jésus est là. Que le Seigneur donne la paix à notre maman. Je suis vraiment très heureux de l'avoir rencontré. Je voulais terminer par là. C'est une grâce. C'est une grâce de l'avoir eu comme fidèle. Tant que vous solo anaï. Avant d'aller en Europe pour la bassoine mon fils, ça va. Bon, je vais faire mes examens, ma jambe, tout et tout. Je lui ai même promis à ceinture en ligne pour un ami, mon boulot et tout et tout. Mais tu sens, quand il te dit, je souffre, c'est pas les dieux, ça va faire moi malade, elle est en train de dire ça, mais elle est en train de sourire. C'était sa grâce. Et je lui ai dit, là où je vais pas cesser de prier. Je suis revenu, matin, il y a mon Seigneur, Kisonga, il y a Abema Samba, et la Koutaïla Olivier, qui est son fils. Je suis Makasi à matin. Matin à quel matin? J'allais tomber, j'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, la tirage dans le Kambaloko. Et voilà, mon frère, tu es mis mon matin, tu es mis mon coloté. Alors, il voit maman, il a l'occasion pour que tu te convertisses. Dieu t'aime. Amen. Et qu'il te garde dans cette parole. Avancez, s'il vous plaît. Allez-y.
tosambela nzambe tata ya bokasi bonso oyo asekwisi kristu mwana wa ye obawa mpo ya mama wa biso Victorine atiki biso na batisimo azwaki bomoi bwa nzambe mokonzi ayingisa ye olisanga lya basantu tosambela. mpo ya mama wa biso Victorine Nzeba Loteke azalaki kokula kominio mbala na mbala mokonzi asekwisa ye omokolo mwa suka mpe mpo ya bandeko mpe bayebani na baye basali biso malamu mokonzi azongi yango bolamu bona tosambela. mpo ya bato banso bawei bazalaki na elika ya kosekwa mokonzi ayamba bango omboka ya mwinda bamona elongi ya ye mpe mpo ya biso banso tosangani awa omisa masantu mokonzi asangisa biso banso obokonzi bwa ye bwa nkembo tosambela. tosambela mokonzi ndima losambo tosambeli yo mpo ya mosaleli wa yo mama Victorine awi mpo ya basaleli ba yo olongola masumu na ye azwa libiki tokobondela bongo mpo ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso siko bandeko beboto tokomi sikawa otango ya mabonza moko na moko abonzela mokonzi mai alengelaki mpo ya misa.
bandeko bosambela po te nzambe akokasi bonso andima libonzali ya biso banso. Tosambela mpe mokonzi tokobonzala libonzali ya misa lelo mokolo ya liwa ya mosaleli wa yo mama Victorie. Soko atikali na mbido ya masumu limbisa ye mpo ya ngolu ya yo tokobondela bongo mpo ya Kristo mokonzi wa biso oyo bileko biso mokonzi azala na bino otombola mitema epai ya Nzambe otondo mokonzi Nzambe wa biso solo mokonzi ebongise bongo totondo botondi mikolo miso mpe bisika biso wana mosalama biso mpe libikila biso yo tata mosantu Nzambe abokasi bonso mpe alobi ebongi totondo mpo ya Kristo mokonzi wa biso Kristo ye mpenza awei mpo ya kolongola bato banso liwa ye moko andimi liwa mpo te biso banso tozala na bomoi bwa seko mboka ya yo yango wana elongo na banzelu banso tokokumisa yo tokosakola na nsai. Ancien diplômé de l'IEC, solo mokonzi ozali mosantu yo liziba ya bosantu bonso yango wana tokobondela yo santisa babozama ye eri mosantu akitela mango makomela biso nzoto na makila ma mokonzi wa biso Yesu Kristo mokolo bakangaki ye amipesi mpe andimi koyoka mpasi akamati limpa atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani kolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai nakokaba yango mpo ya bino. La famille Kitende, Pierre David, la famille Kazadi, annonce également la famille Kakashi. esilisi bango kolia akamati mpe nkeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso eye ezali nkeni ya makila mangai makila mabondeko basika mpe baseko makosopa na mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. La famille Kibambe, la belle famille Kibambe. Merci d'avance. Jésus toyamba solo. Owe osekwi okozonga na keno. Mokonzi Nzambe tokasaliwa mpe seko ya mwana wa yo kokobozela yo bilei bikopesa bomoi balobiko
Okotondo yo nzambe obengi biso apo akukumisa yo. Tokobondela yo. Ekokula biso nzoto na makila ma Kristo. Eli mosantu asangisa biso. Tokoma se moto moko. Eli mosantu asangisa biso. Tokoma se moto moko. Mokonzi, kanisa eklesia yayo ebalangani onse mobimba. Okolisa bolingo bwa yo omitema mya bana bayo. Kanisa papa wa biso Léon na episkopo wa biso Fridolin lisanga lya ba episkopo banganga nzambe na badiakono. Okanisa bango banso. Okanisa mpe mosaleli wa yo Mama Victorine Nzeba wa Mbombo oyo atiki biso azalaki na biso molongoli onse eye obengi ye epai ya yo na batisimo awaki liwa lya Yesu bongo asekwa mpe nsekwa ya mwana wa yo okanisa mpe bandeko ba biso bawei bazalaki na elikya ya kosekwa okanisa bayebanso batiki nse eye oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo. Mokonzi okanisa bango Tokobondela yo kela biso bansoma wa oyamba biso bomoi baseko elongo na ngono mosantu Maria moboti wa Nzambe elongo na Saint Joseph bolongani wa ye elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso elongo na bakanja mpe ya narite bazalaka bandeko bayo awa osi bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo babulu. Mpo ya Kristu elongo na ye mpe okumbo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata wa bokasi bonso ozali na eli mosantu Nzambe moko oyo bileko biso se. Amen. Lokola mobikisa tindika te biso tokoki koloba boye. Tata wa biso ozali likolo bazoloba komisa kombo ya yo bandima bokonzi bwa yo oyebi yo basala yango lokola bakosalaka likolo esala biso lelo milei ya mokolo limbisa mabe na biso lokola biso tokolimbisaka balinga salisa biso tondima bikisa biso tokobondela yo mokonzi obikisa biso mabe manso opesa mikolo ya biso boboto na esalisi ya ngolo ya yo toboya masumu seko mpe makambo makoyela biso te tozana elika ya koyoka esengo oyo olakelaki biso mpe tomona mokolo Yesu Kristu mokonzi wa biso akozonga mokonzi Yesu Kristu olobaki na bapostolo te nakotikela bino boboto nakopesa bino boboto bwa ngai otala masumu na biso te kasi tala boyambi bwa eklesia yo pesa yango boboto mpe komisa yango libota lioko yo ozali mokonzi obileko biso seko boboto bwa mokonzi bozala na bino bandeko mpo ya bolingi Kristu botombelana boboto.
tala mwapata ya nzambe tala oyo akolongola masumu mabad esengo na bato mokonzi akobianga olipatili ya ye bandeko bakristu boboto sika tolingi kokutana na mokonzi wa biso Yesu Kristu na nzela ya Eucharistie ya Santu. Bayeba kokula ezali bayeba milengeli, kasi soki omilengeli te to mpe ozali moko ya bakatoliko te, vanda esika ezwami yo mpe okoba losambo. Boboto
tosambela ye mokonzi na misa tosambeli tokuloli mobomba momaliwa na sekwa ya mwana wa yo ingisa mosaleli wa yo mama Iza oisika ya mwinda mpe ya bongo tokobonela bongo mpe ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso seko amen liboso ya bosesi nzoto ya mama lokwa toyebi kuto batisimo azwa yesu atondisa bonzambe na ye na bomiwa ye mpona kolakisa lokumu lonene nzoto ya mama Lise ememaki awa na se sika awa tokosese nzoto na ye tokotiaka bamalasi mpe tokokwaka mai tokonyakela yango awa tokosambela mpona molimo na ye tosambela mpe mpona molimo ya moko ya biso lokwa touti koloba et nous en profitons déjà pour nsima ya losambo eloko mosusu eza te tokozwaka nzoto tokei au nom de la grande communauté à Maman Lisa Ndanga, Notre-Dame de Grâce, nous réitérons encore nos condoléances. Biso batuto ko tarana te. Ce que pas belaka. Merci d'avance. Nakolula esengo ya likolo mama okambanga kinombokayo e Maria nakolinga yo solo yokantembo nakoyembela yo oyokela ngai mwana wayo mawa e Maria nayamba yo Tamwisanga onzela ya malamu mama sengelela kuyaya elimo nakolula esengo ya likolo mama okambanga inombokayo nani oyo akondima lokola tongo bonzenga soda bagetumba mukema mwana moko kumisa mokonzi eolimo mwana mosepeli zabe moyikisi musaleli wai yango wana utulilongilongileko na lileko okaliso ikotanganga imoto aesengo zame wabokasila salinga imabima lele kombo ya yezalie ngolu ya ekotitela bato bakobangalie alakisi bokasi na misalamia apanzi bato bazali nalo Batu bake,
Somisi maboko pamba ayambi bayuda bana baye ayokeli bango lisusungolu lokola yoya kabakokoba biso agana bana baye Osambela koya bisoto yomboka yo tosambela mokonzi Yesu Kristu molobeli wa biso mboka tata yo poni mama wa yo Sainte Maria azala mama mpe molobeli wa biso mboka yo po ya ngolu ya yo sala ete bato baye kosenge makambo mayo bazwa maso na bolobeli bwa ye bongo basepela. Amen. Mama Santo Nzambe toyepa ya yo tala tozali bato bamawa tokosambela yo boya biso te engozo tanke mbota bolingo bikisa biso makambo manso. Amen. Sainte Maria mama ya bolingo sambela poya biso. Sainte Michael na Sainte Gabriele osambela poya biso. Babatela biso osambela poya. Sainte Yohane Mobatisi sambela poya biso. Sainte Pierre na Sainte Polo osambela poya biso. Tosambela mokonzi tala biso tolingi kolanda bendele ya Maria salisa biso te toyamba yo na motema monso mpe totya elika se na yo bongo tokolonga omabe manso pesa biso boyambi bwa mpiko bokotinda te tosala mosala mwa yo na bolingi bwa solo bokolembe te mpe tosalisa baninga mpo ya yo pesa biso boyambi bokasi totikala bobele na motema mpiko okati ya malosi mpe ya linyoko na sele pesa biso boyambi bozangi nkenge bokotinda biso tosala misala minene mpo ya kopesa yo lokumu mpe kobikisa bato boyambi boye bozala mwinda mokolakisa biso nzela te tosala mosala na motema moko topelisa bipai biso moto mwa bolingi yo tokamba bato bazali okati ya molili tolendisa bayebalebi tosalisa basubuki babongola motema boyambi boye botambwisa biso nzela ya boboto mpo te nsima ya etumba awa ose tokutana lisusu na baninga balezo banso oyo esika ya ntembo mpe ya bolingi yo tosangana na bango ndako ya tata seko. Bandeko balegionnaire banso basila bawa na bakristu banso basila bawa lelo mpenza tokokanisa ndeko na biso mama Victorine ete molimo na ye mopema na boboto mpo ya ngolu ya Nzambe mopema na boboto mpo ya ngolu ya Nzambe mopema na boboto mpo ya ngolu ya Nzambe bana mama Maria Mosantu londo wa bokasi somo na mokuna bana mama Maria Mosantu londo wa bokasi somo na mokuna Maria Mosantu londo wa bokasi somo na mokuna okongo ya tata ya mwana mbeli Mosantu. Maria na bolinga yo solo yokanzemo na polembela yo
oyongela ngai mwana wa yo mawa imalisha na yamba yo mamisana ondela ya sika tokoki koteleme mpo ya basante. Bandeko, awa tokoba mosala kokunda mama biso lokola bakristo bameseni tokobondela nzambe mokonzi wa bomoi kote na nguya ya ye asekisa mama na biso akotisa yo molongo wa basantu kristu mokengeli molambo wa mpata sika akusuma ye omabeke azongisa yo omaboko matata bongo mama na biso ayoka esengo elongo na basantu omboka ya nkumu babili. O paradiso banzelu bayingi Maria Lusako mokonzi azali na yo abenisi yo yambo ya basi banso abenisi pe Yesu mwana wa yo Santo Maria mama wa Nzambe sambela mpo ya biso basumuki sikawa mpe tango ya liwa na biso amen. Maria Lusako mokonzi azali na yo abenisi yo yambo ya basi banso abenisi pe Yesu mwana wa yo Santo Maria mama wa Nzambe sambela mpo ya biso basumuki sikawa mpe ntango ya liwa na biso. Maria Lusako mokonzi azali na yo abenisi yo yambo ya basi banso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Santo Maria mama wa Nzambe sambela mpo ya biso basumuki sikawa mpe ntango ya liwa na biso. Nkembo na Tata na Mwana mpe na Elimo Santo. Osambia Nzambe yo tango tokotika mawa biso maboko na yo tozali na lika enene te nda seko mokolo masuka elongo na bato banso bawei oboyambi Kristo mokonzi tokotondo botondi mpo ya malamu manso opesaki mosaleli wa yo ntango azalaki na eno wawa ose mana manso makolakisa biso bolingi bwa yo makolakisa mpe lisanga tokosanga na banso na Kristo Nzambe tango
kosenge yo otandela biso matoi ondima losambo na biso oyamba mosali wa yo ondako ya yo biso baye totikali nano awa onse toyendisa mitema na mateyama yo tokobonela bongo kombo ya Kristo mokonzi wa biso obileko biso seko. Siponini okolela okanganga te kombina butina nute Yesu Nzambe mwana oyo asekwi olewa. Alleluya nkembo na yo Yesu lelo sekwe. Alleluya nkembo. Alleluya, alleluya. Alleluya nkembo na yo Yesu lelo sekwi. Alleluya nkembo. Thank you.